Ya solo bandeko ya solo te moko na kati ya bankoko na biso tope no divinité oyo bandimaki konokoma po ete Congo ezala seke oyo tokomona niveau spirituel ya solo te evolusi kimbangu ja ntongo wa anyokomaki abetamaki fimbu butu tongo mpokwa ndeko yokaka yango soko okanisaka tosalaka baaventure e tokosaka tokreka histoire ndenge bamisusu oyo bayelaki bino nzambe importe bakrela biso histoire bakosa biso na oyo ya lokuta me oyo ya biso bilingi ezali oyo ya biso totangelaka bino kombo bakombo na bango tobelelaka kombo ya mama Kipa Mvita Ndola oyo batumbaki mobimba mama Kipa Mvita ayibaki eloko ya moto te asikolokaki moto te me alobaki atelemelaki mindele alobi nzambe alobi na nga royaume Congo mabele oyo ya Congo ezali ya nzambe na boyi tondimela bino boyo boye bouti bosika avec nzambe importé moto alitaki kobanda kolite moto ya yambo na likolo ya nzambe importé ezalaki mama Kipa Mvita Ndola aboyaki mama wana atombokaki abiyoko tatembela biso tala menduki tokomanipile ya bandeko na yo kaka e alors batamboli babali komanipile bandeko tout autour ya mama Kipa Mvita Ndola comme balinga fiofio comme balinga bazwa oyo mondele azopesa bango bandimelaki mondele bakangaki batumbaki mobimba na mwana na moko mais alakaki bango oyo alakaki bango c'est ce que nous vivons aujourd'hui oyo alakaki bango mama Kipa Mvita Ndola oyo bokomona lelo na kati na mokili oyo eza koningisa mokili mwana wana bo batumbaki apumbukaki uvwake mwana wana nde azongaki babengi na kombo palobaki mwana oyo akozonga akoyeba kobundisa bino azongaki na kombo ya mvulusi kimbangu ya ntungulwa asali mpe makamwisi oyo baza koloba teke bakomaki oyo moto moko akomaki awutaki nango kuna na livre moko ya monene aye nango te esalamaki na mboko ya yo oyo bakobela kombo ya Congo tata mama yokela biso mvulusi kimbangu ye asali makamwisi mondela ekotala lobi tutotu mais qu'est-ce qui ne va pas l'église bato baza lisusu te bato bake wape o papa moko aza kuna azobikisa bango bana ntina koya epa na biso asu te me akokase biso koloni akokase makambo toyelaki na mboka oyo ano foto bomba ye foto bundisa ye babandi bitumba encore na mvulusi kimbangu na ntumbu kimbangu mpe atikaki te abandi kokontinue atambole Kongo mobe batie na tono ya mai babimi batie kuna oyo bakangi awa kuna monanie akoteya bato kuna aza koteya bato papa babeta efilme 30 ans andimaki atambolaki Kongo mobimba kobanda
fleuve Congo esika na côté sukelaki na boma tie matiti ya tourne Congo bimati bumbanti lubumbanti asuki wana oyo atambolaki alakisi bino bikambo esi e bikambo esi na ye botuna bameme ndele bakuta bino bamona yango na Allemagne bamona yango na Belgique bikambo esi na ye ya Mvulus Kimba. Bon, voilà beaucoup pour passer ce message à vos enfants. On dit que c'est important pour moi passer le message à banana. Voilà, merci matondo na bino nyonso bako na biso matondo pona ba cœur na bino matondo pona ba like na bino matondo surtout pona ba partage et surtout aux nouveaux abonnés. Merci, vous avez fait un bon choix. Un bon choix, je vous assure, parce que cherchez à découvrir beaucoup qu'on vous a caché. Mais on a déjà commencé depuis longtemps à battu la vérité. La vérité là. Il n'y a pas de chaîne sur YouTube qui peut vous dire ce que nous disons là. Bon, nous avons vidéo tout ça là. N'a pas ma follow. Bokoyo kayango. Et que des bino na bana na bina ko yeba yo za nani. L'homme à la mélanine. Ba présenter yo ba papier. Ya kaya boité. Vos couleurs, va dessiner. Ouais, non, vous l'ingate pas comment. Mais si vous avez besoin de papier, demandez-moi. Non, rouleau, papier, demandez-moi. Ce sont les mêmes papiers, sauf qu'il y a des instrumentisés pour que les instruments. Mais papier, quand ils ont un papier, vous avez compris? Vous avez perdu votre temps pour rien. Na kanisi ndo kwa ko intervenir moke na otu koloba. Alors ndo ko chaque fois na moni biso za chaîne na bino nyoso vous a permis d'intervenir quand vous voulez. Alors le sako de pas na yo. Ya. Le sako la tinyo au bien le total de mon covoé. Na sola mabe ngona ile ya kuta na ya pete para wiki kameleo wani azana na una ndio bazuri ndio ile na hamuliza asili kwa jina le gars de kobayo kayomba la moko caméléon donc vrai capital camélé avant ma calcium ma belle nini walorike ataliacha akomi na nini au anataka na rafiki na kamonyoso alirudi asili na president choki na ndele ya nini ya base choki na ndele ya nini obani takosa nango beba nini nini atosalisa nini nyona au batatu nango batosalisa peba ya este basoda ya este lakisi ke ezala likamoko kuna kibalingi balekisa ngo noki afa ebesesala bananeli obelela mokonzi atala ni mokosala obikisa irande yango wana bati nakoyoka lokoti yo wana eli nini ya iswahili akolembola mbani naye osala noki bobatela mokonzi na mboka matondo mama apesi message na ye toke da molai ya onyoso toleki bino mokolo na lelo ya solo te mama lobi bobangi na ye ezali bobatela mokonzi ya mboka. Alors mokonzi ya mboka aza komibatela to akomibatela te esengeli na ye amibatela. Alors mokonzi na mboka nde ye mutu akendeki kozwela biso bato wana. Mokonzi na mboka ye nde akende kozwa bakor na bato wana nyonso. Mokonzi na mboka ye alingi kolobela biso la verite te na oyo ya siliaki na bato wana. Mokonzi ya mboka alobi te wana ezali bakor secret na ye. Alors biso ke robunda bitumba oyo biso toyebi te ni d'Adam ni de Ève. Na kanzi ko comprendre botuna nga bien bandeko tout le botuna bo mama lobi message yo papa na tindi bino ya solo baza ko sala liko papa ete balelisa mokonzi na mboka. Le vraiment baza ko yokana bazo zela avant l'élection ya Amérique et le kabal lelisa mokonzi na mboka. Biso beto zongisi botuna mokonzi na mboka yango. Makambo nyonso akovivre awa moto wana oyo alengaki liboso abengaki na nkombo ya Hippolyte Kanambe azalaki devant la porte tobetaki tobete sabo ya lutetete botika ye nanwa tovanda pembeni ya porte tolekele malembe ok biso ok ndeko makanisi eza nini
makanisa ndeko alobi te moto oyo totike nanu parce que ye azali grand démocrate andimi démocratie ke tokende yango napesi biso pouvoir toyoki pe ye bon tolobi ndeko bon yo oyokisi biso bato oyo olobi ke baza bato malamu baza bacamarade na yo baa babeau-frère na yo baa bandeko na yo tondimi toyei kotala ndenge aza kokende na bango tokomi na suka awa babimiseli bagriffe bamosusu bazwi bambeli ale bana nsima mokongo na ye na mbeli bana nsima mokongo na mbeli bandeko toza koyeba te aza kobelela na biso bandeko boya bosunga nga mpo te bobikisa nga na mbeli oyo tinga na mokongo mpo na lisanga nde tolongi to alingi nini toyebi pe te papa mama ngai na yo toyebi te est-ce que mama yozono baza na danger mpo bato wana ye alobelaki biso ke baza baninga na ye ye alobelaki biso baba beau-frère na ye sikoyo ye akomi na likama na bango ye nde moto akolobela biso ke non omoni bato na présentaki bino comme babeau-frère na nga comme banani bakomi banguna na nga boya kosunga ngai tobundana ye elongo ye alobi te alobi na ye te moto alelaka ke na koluka médecin mpo azoyoka mpasi ye nde moto akotelema alobi médecin ngai nazoyoka mpasi mais ye alobi na ye te bamédecin biso tokomi na ntango lokola tokomi bamédecin tokokende kointervenir tosunga ye na mpasi akobela ye alobi azobela na ye te mama kuti okosela mwana bato makambo ko mama azobela na ye te ana problème na bango te bref la réponse est là donc Félix Antoine Tshilombo a un problème moko na Vital Kamerhe te ana problème ata moko te na batuti po te ye moko moto aza na problème na bango moto akolobela biso mais alobeli biso te voilà bandeko tokende alors mes chers amis voilà tokosenga na bino nyonso on demande à tous les Congolais à chacun de vous de réfléchir un peu encore une fois s'il vous plaît là bon réfléchir encore beaucoup bokanisa na nini tokokanisa toleli tolobi na ndenge nyonso malheureusement bandeko na biso ba inutiles les inutiles qui sont parmi nous qui sont dans la diaspora qui sont au Congo otobotama na bango tata moko mama bokeseni papa bokeseni mais baba ndeko na biso mais tobengi bango ba inutile bazo servir na rien dans la société tokata bango pour te tout wana bazo jouer place mingi dans la société ndenge mingi bazo penser que tout ça bazo considérer biso ba inutile to jouer place mingi na société mokili totondi ebele il faut bapeta biso batonga et bakende kobenga banani kaka bandeko na biso ndeko zoba beta bandeko note tobola ye akodibe mikolo na mokili mpo baleki ebele ba inutile ndeko oui ce sont mes frères alors même sont tes frères tes sœurs mais ce sont des inutiles piquez-les alors Yazui allez à s'organiser allez les amis il faut les bloquer allez kangaye chou allez kangaye chou batubutu bara bandeko bana bayaya bamama batonga pour te mondele mutatini bango batuba bango pour te mondele mutatini bango ke tubaye bomaye baleke bele les inutiles et c'est ces inutiles que nous demandons que nous nous adressons ces inutiles n'écoutent pas bah inutile on va lui tétété il faut venir en tant que pasteur là je t'écoute il faut venir en tant que leader d'un parti politique là je vais t'écouter mais quand tu viens comme ça que papa Sayar Alobi hein vous nous dites que Mbango Alobi arrête cette histoire là moi j'aime bien écouter quand tu me dis tu es leader d'un parti politique j'attire l'attention parce qu'il y a un gagné là-dedans il va me donner 500 il va me donner $10 mais toi qu'est-ce que tu vas me donner t'as la parole allez non, moi j'aime bien quand un pasteur me dit, il va me bénir. Et quand il me dit, non, on a yo cancer. Voilà, pasteur, yo papa, ça de la caca, répentez-vous, bénez la caca, c'est caca, papa. Yo papa, y a été que on besoin, peut-être non, non, la manga moko sambela. C'est ça, aliénation mentale. Voilà, alors tout ce monde-là, dans la place militaire de la Katina Mokili, et voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Le lot, tant que moi, on a quitté la Katina Bango, il y a qui n'a pas Bango Longo, tout le monde qui n'a pas Longo, c'est inutile, va changer à quel côté, banana quel côté Mbongo, banana le flacari,
balandaki mbongo balandaki ba millionnaire babokeleki bango mbongo na ebale balandi mbongo kamata ozwa bana wana eske bazwaki mbongo wana na ebale to te bana lufurakari oyo bazalaki na bachaîne ya télévision bana lufurakari oyo bazalaki na kati na baeglise parce qu'il y a beaucoup de pasteurs aussi bolandaki bango balobaki alors tokozonga na motuna na biso ndenge tolobaki ete balandaki mbongo balandaki bafiofio epai ya banani epai ya bapoliticien alors totuni ne bino esika bolandi mbongo na bapoliticien après l'élection la vie continue oui la vie continue bravo ça est-ce que ça a changé quelque chose dans la vie na bino bandeko na biso baza na poto bandeko na biso baza na États-Unis na Canada na Afrique du Sud bravo vous avez fait un bon boulot. Et alors, vous restez, ah papa, le tout bas chômeur. Vous restez toujours chômeur ou bien quand même, va promettre le bilan d'emploi. Vous avez toujours quand dans statut, ou vous avez qui dans l'Afrique du Sud, ou vous avez dans la Belgique, ou vous avez dans les États-Unis, ou vous avez dans partout, va changer le bilan statut. Ça c'est question de Bossangoana. Papa, vous sommez, vous venez. Ah, vous venez. Vous sommez comme moi, appartement. Kamo ba maison botonga mo ba parler na kin pour te zoya mabe et si nous sommes allés on les zoya mabe bo sombi ba fila hein la kin ou partout bo sale bo somba fila bo bon ta venir bino ou pas et to tourner bo sombi hélicoptère bo somba chevaux ma so bo tambo na bino pe na cheval kiti ça pour te mi to ka ba ko sepelaka to moni ba le bo so ba chevaux. Et puis, il y a Kinshasa. Je vais vous dire tout le monde. Oh, papa. Ils sont mon hélicoptère. Eh, t'as l'hélicoptère. Il y a les caca. Il y a Kinshasa. Bakaboli. Bakaboli, l'hélicoptère. Tu peux vous dire dans la situation. Hein? Tout le monde a dit que Mukwege. Mukwege! Eh, docteur Mukwege! Yo, Benda Abisso. Vous voyez, Moïse Katumbi. Moïse Katumbi! Yo, Benda patron Abisso et Bongi na yo. Eh, oui, Matata pour Bangonioso. Fayulu, Bangonioso. Félix, Bangonioso. Bozouine. Malédiction. Bozouine, malédiction pour la bino, na ma porte na bino. C'est ça la malédiction. Bokoli Ambongoana. Rien parce que dans mon malédiction, les cabines vous ont séparé la carte, Boliambongo, beaucoup mona, et Sikanini, beaucoup souka, na o non sobo cancer, mon ami soba soba, bien batamaye, bolanda qui mbongo, mbongo, ngoko bozuit, tout mona, et l'autre vous savez l'ambongo, et ça te peut être que la plupart d'entre vous, vous suivez la binon, et l'autre mon côté, malheur à vous, parce que vous comprenez que biso te. Alors, voilà les côtés qui wapi, to kantek boso hélicoptère. Ah, l'hélicoptère à moi zakanai. Auto monaki. Allez, c'est parti. Voilà, Banabé, tout le monde a saï, ma course, le coup, on met en commun le bandit, hélicoptère dans les colons, bah, tout souvent, le voir pour tomber dans le déco. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? On vous a acheté des hélicoptères. Et vous laissez un blanc là, un voyou blanc, enlever les papiers là. Mais c'est quoi dans vos têtes? Ça ne va pas, non? Eh, Bana Beto, ben de qu'on a vu sur ma Congolais. Et là, on a une boutique, mon délai, à se permettre que j'avais hélicoptère, voilà comme le Longolango, ou le gouvernement congolais, Bimisi Mbongo. Défendons les biens de l'État, s'il vous plaît. Oui, il y a des droits, il y a des devoirs. Et là, que l'État Bimisi Mbongo, te kolingate na mabele ko le Congo, motomoko aya le colonel tout le monde mondele wana aye abali ko longola hélicoptère. Mais on l'habité, mondele l'habité hélicoptère wana eza ya nani? Tout na motono l'habité. Eza ya binote hélicoptère wana ezali ya nani? Ezali ya BAC hélicoptère.
c'est donc une compagnie oyo ezali en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y a une adresse nango et si vous avez un numéro de téléphone nango ezali. Alors non, écoutez, oui, oui effectivement, oui, votre gouvernement, quelqu'un de chez vous est venu chez nous, il a loué des hélicoptères. Ça coûtait combien? 123 millions de dollars pour la location des hélicoptères en Afrique du Sud pour une journée d'investiture seulement. 123 millions de dollars. 123 millions de dollars pour la location des hélicoptères en Afrique du Sud. La société PAC Hélicoptère. Voilà, l'adresse est là. Il y a société Ango PAC Hélicoptère Yango Wana. Pako Kangango Bukangi, numéro de téléphone Nabango Yango Wana. Donc voilà, hélicoptère Eutaki Wana. Et donc, ça n'a qu'à passer ridicule, passer la passe à Komona, cette situation, Oyo, et ça qu'on les kawana, na kati na mapele, Congo, Batoisa, Kokamome, 128 millions. Hélicoptère Morbandeko, est-ce que Bogol Sabiso, hélicoptère Moko coûtait combien? S'il vous plaît, les gens, on va cause d'en avoir donné, Sabiso n'a pas donné, hélicoptère Moko coûtait combien? Parce que dans le monde, on va frapper, et ça va passer possiblement, parce que si ne veut pas y aller, Makambo, à éviter, car Moko na kati na ye, à Bédeki Kop na ye, à Béki 123 millions, on a équipé. Donc, Zara qui n'a rien, et puis bon, équipé. Voilà, 123 millions pour quelques aides. Et qui? Est-ce que chez vous, on va expliquer bien. Bon, vous voyez, chez vous, on va le rappeler. Ah, même il y a théâtre, il y a un festival, au cours de louer, et même sur louer, et vous voyez, si moi, je vais louer qui n'a pas chez vous. Eh, Zambi, ma camoufle, il y a seul temps comme moi dans la coco. Wow. Donc, Congo est incapable à son même hélicoptère, mon gars. Consomme 123 millions. Mais un hélicoptère, ça, combien un hélicoptère, internet, hélicoptère, voilà, Passi, Mawaya, Solo, Bandeko, Zakoleke, la Bisso, la Kakamabele, le Congo, Bisso Moro, Tozali, coupable, Yamakamo, Nyonso, parce qu'on se laisse faire. On se laisse faire par une équipe de gens, Oyo, Bazana, Hôtel, Yako, dirigé Congoté. Et Batouana, Félix a jugé Bango, à gauche, à droite, Atie Bango, Rona Bango, tout détourné. Vocation de Kendengewana va profiter. Donc, Bambo va suivre, ça n'a pas le côté. Bon, va suivre, papa Sogre tournaye, à sa tient la banque, m'aurait pas Mindele va se contrôler. D'ailleurs, qu'il a un va lui balayer ça, lui tété. Monsieur, prouvez-nous où tu as cet argent. Et comme les vélos. Monsieur, c'est pas ça. Tini. Eh, Bobo Belanga des États-Unis. Bobo Belanga du Canada. Bobo Belanga de la Belgique. Bobo Belanga Boul. Et ok, les Canadiens, à l'époque, j'ai touché 123 millions. Hein. Ah, à l'époque, quand j'ai travaillé avec Félix Antoine Chilombo, on a gagné des millions. Hein. Voilà, Bandeko. Voilà. Nekolobi, hélicoptère, mon coûté, bon, 399 000 dollars. Voilà, mon Dieu, comme ça, le billet est allé à 380 000. Oui, je pense que 380 millions de dollars. Quand c'est chiffre à 0,0 l'équipe mingi, mais de autant de Kobadi Bangalobi, écoutez, 399 000 dollars. Je pense c'est ça. Voilà, surtout ça, il y a un calcul là, il y a tout comme moi, il y a la quantité, il y a petit pays de Chilombo. Kibota bato wana ba beti Chilombo Kibota si makaba coopérant wana ba beti non écouter boye il n'a pas le temps de vérifier et bongo ekei matondo ba like la bino ba ndeko s'il vous plaît ba like la bino ba ker la bino matondo to sala musala pour la nation alors Seigneur la bino za ko courant na o union sur le mboka de la tech non na yeba kité et le konini et la kibiso. Alors ba ndeko les grands problèmes du jour na kata titre so bo monique. Nous allons parler de cette histoire des accords. Des accords, Oyo est lié. Nakati ya contrat, Oyo, il y a engagement, Oyo, Chilombo Zwaki, il y a diriger Congo. Il y a eu des accords.
de pourparlers et des accords. Mais les accords ne datent pas d'aujourd'hui. Les accords, nous savons encore si tu as nassima, tu as que l'air afdeliaki, en 1904, l'air bandaki, masona bango, en 1994, oyo amfi, naba américain, naba canadien, naba occidentaux, ba yoka naki cop na bango ke to ke nous envahir le Congo, to ke nous benga na Mobutu. L'air ba beta cop na bango, ba s'arrangeaki. L'air ba yaki na Congo, ba kei, ba poni, ba tout rwandais, ba jouer. Carte tout Rwandais bandi action depuis 1994-95. Continue à Congo bomba out kufa tingi wana na kivu partout landa bango saccage bango tout kenda zéro, même la communauté internationale est reconnaître des génocides tout out mais reconnaître génocide à 800 tous. Et ce sont des Tutsis ou des Hutus, voilà, voilà, allez-y comprendre. Alors, mes chers amis, s'il vous plaît, c'est très important. Là, nous allons interpeller notre ami, notre frère. Comme ça, notre ami, notre frère, parce que tu es aussi plié. Aujourd'hui, comme il sanga na otako na moto yo ndeko na biso musu toko benga Jean-Pierre Bemba pour banda vous vous accusez tous les étrangers, vous accusez tout le monde des étrangers et baba ndeko na biso voilà tondima Félix Antoine Tshilombo tondima Jean-Pierre Bemba Félix Tshilombo, d'accord. Jean-Pierre Bemba qui parmi ma premier, Félix Tshilombo n'était pas dans les affaires. Jean-Pierre Bemba était engagé à côté de Museveni pour amener ces gens-là. Oyo, contacté la carte de ma copie, na bino oyebi. Bon, bimisaki bitumba na 2001 na carte na mboka kata Kisangani. Bato bakufaki. Epele. Eleki. Le reste, on a été pour vous juger. Mais on a pour toute la réalité de ce qui nous arrive aujourd'hui. Alors, ces gens sont arrivés. Même biso to banda accord parce que c'est dans les papiers au biso de engagement que oui nous avons accepté, donc c'est ce qu'on appelle accord par les papiers. Balobi oui to kende to solo la banda ki accord na bango oyo banda ki batambole solution ki mobimba to citer les bidon ko accord sans solution ou accord et rendre biso ridicule. Quand tu as tu comprendre comme si biso ridicule, tu comprends la de tous ces accords. Alors, de oui, nous sommes en direct. Alors, oui, nous sommes en direct. 2 minutes. La hélicoptère les qui nous a fait 3 800 000, après 8 millions d'ali. 7 millions pour les alliés, 500 000. Ça dépend de la marque. Voilà. Et puis, voilà. Merci. Voilà, merci. Donc, avec 123 millions, donc, tu consommes un hélicoptère. Non, ça. Et ça va quitter que. Alors, le Sakondeko. Merci, Mingi Moutasayana. Kolanda wakati mama oti koloba eza kona moyibi okotela chini côté oui donc il doit être à l'intérieur la toile qui n'est pas de l'autre la priwa na yeba zuli ya mongo simala bango ah oui ya mongo c'est ça la radio wana beaucoup de la oui donc on doit la watu na watu na ona groupe eza ndenge mama oti koloba wana eza ndenge voilà, Matondo papa, Matondo. Et alors, voilà, Bandeko, tu as comme ça la mabe bisomoko. Tu as comme ça la mabe bisomoko, tu as que na hélicoptère wana, mbongo le senge samsara, à la fin de compte, mbongo wana, bakusal na barope yango iloko mokote. Mais, ba petit kaka, banko Congo. Pour na bango balingi Congo te. Balingi kaka mbongo eza wana, ba monta bandeko mosu pasi, o ba asianga même aspirine. Pour même maille potable pour bon épelé même courant va changer la cabine de transformation courant dans mboka ou 123 millions
C'est beaucoup d'argent, mes frères. Beaucoup d'argent. Ah, voilà. Bandeko, il y a solo bandeko, tokeyi na kati na bakor, il y a solo qui va accord inutile, sans solution, bakor, rendre biso, et rendre biso, l'inutile, na mukile, le bako seka biso, le kona bakor. Tokene ki wapi, mamela ki biso, les accords de l'Emera. 1. L'Emera. 2. Addis Abeba. 3. Sun City. 4. L'Afrique du Sud. 5. Na Nice. Na Nice. Oui, allez. 7. Na Genval. Genval, la Belgique. Vous voyez qu'il y a encore, il y a Genval. Na 8. Bah, quel même petit au Vatican. Bah, même si sorti au Vatican, bah, qu'il y a vu, bah, oh, on a ni Fayoulou, na ba nani, na ba Mbongo, bah, quel ciné, bah, corps au Vatican, pour te Toyokana. Dans le Vatican, les accords de Lucasa, les accords de Luanda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 accords signés dans la carte de Mboka, Angola. Les accords de Kampala, 1, 2, 3, 4, dans Kampala. Les accords de Genève, la Genève de la Suisse, Baké Boyokaki. Tokyo Bakor à Brazzaville. 1, 2, Bakor à Brazzaville. Tokyo, les accords de Nairobi. 1, 2, 3, 4 accords de Nairobi. Accords de Puerto. Les accords. Et mes chers amis, réfléchissons quand même, s'il vous plaît. Tokyo Mboka Mawako. Vous avez besoin de tout le Mboka. Enfin, c'est ce qu'on regarde dans les archives. Tout le livre de Tanga Bakor et l'équipe. Aucun pays du monde, aucun pays dans le monde va signer un accord. On va comment on va accord. Exact. Tout ça va bien va brûler les idiots, les esprits de stupides, que va zoba. On va mener sur l'accord banani empire imatuti. On va mener sur l'accord liste l'accord délai. Nous sommes de comboté ezali ebele na komisi biso wana bango e ba omona biso banani lelo ba ko seka biso pour te ba corps ba préparer ba corps communauté internationale ne ba message côté international yé par exemple préparer ba corps mususu pour te lui mboka ba zobate ba zoba bango ba dimaka ba corps bango fo ba bango ba corps. Alors même le tout oyo to komona ngo ki solo Congo za ko marcher te biloko ya ki biso comme bakor et profiter la nani et ça pour profiter que et faire des sabatuchi na kati ko Congo bakota na institution bakota na armée ba fani pe calme pour bakor de même bako et ces accords yango permettre le M23 ba vanda na Bunagana. C'est suite à ces accords, il y a me permettre que na Minembwe tout le monde va tout minero va tout na katina Minembwe pendant 4 ans, plus de 4 ans, ils sont là. Plus de 3 ans, va Bunagana à cause de l'accord. Et bateau va que signer l'accord, va nous connaître la vérité. Félix Antoine Tshilombo, dis-nous la vérité. Dis-nous la vérité comme ça, oui. Maintenant, nous avons menacé. Avant menacé, nous avons signé. Comment tout ça la peut être nié l'accord à l'Union? Comment tout ça la non, non, biso parlement, biso population, tout le monde biso te l'accord, qui est tombé dans la maille. N'a encore sauvé Yonango à part population azate. Banabeto, bande qu'on a biso va très bien. Beaucoup de monde lobby. Celle bateau bako sauver Tshilombo na ko boycotter ba koro nyonso banda tina suka. C'est pas Jean-Pierre Bemba, c'est pas un ministre, c'est pas quelqu'un d'autre. Population. Tshilombo comprend bien. Il est temps. Osa teti oko regretter. Il est temps. Ce qu'on a bâton maïle tout autour là, yote. Luka boba na maïle. Yakocha ngangu. Liboso
ndenge nini aloba na lingala oyo naloba lingala makanza ndenge nini tokoka koyanula tolakisa bango yo oza na yo kuna te yo wana kuna te yo bato oza kuna te me bato mosusu basala yango oyo bama na mayele basuki wana oyo wana mayele bakoki kobebisa biloko wana nyonso ekwe na mai tobandi koloba ngo banda kala Félix appelle-moi Félix tolinga tosauve oyo banda kala na biloko oyo ti bato oyo bavital camere oyo bato bayaki tout autour na yo bayebi eloko te bayebi eloko te bapays ebele batambolaka batravayaka bayebi makambo ndenge elekelaka moko na bango bayela aza nete o avocat o maître o professeur d'université eloko eza te na mituna bango eloko eza te e bango balingi bamema biso kaka malembe to ndima baakord wana biso mpe likambo te ata yo olobi non ozodefendre bango likambo te biso tokobosana yango te bandeko baolandaka très bien biso babe na kongo tokobosana yango te ke bakord wana econcerne biso te econcerne biso moko te na kati na biso ye asine kango na ndenge na ye asalaki référendum te asengaki population te soki asinaki na mafia na baparlementaire etali bango etali biso te parce que population moko boretendaka yango biloko eza très important voilà bandeko bana somo ekolo Congo bakord wana nyonso oyo esalamaki ndenge basinaki ya gauche à droite ndenge bakendaki balobandaki biso etali biso te on s'en fout de tous ces accords là alors il est temps que chacun de nous aussi ameka koyeba ndenge nini koyebisa bandeko mosusu ndenge totravaille po ete tobanda kotiaka kale na babiloko oyo oyo bakobengaka baaccord nous ne sommes pas concernés mpona biloko oyo nyonso. Là, je dis, nous sommes dans cet arrangement avec lui et à travers lui, son parti, sa coalition, son regroupement, pour 10 ans. Et reposez-moi peut-être la question dans 10 ans. Là, je vous dirais, ah oui, suite à cette expérience, on dit les gens ont choisi d'aller seul ou avec X ou Y autre regroupement, c'est autre chose. Mais avant les 10 ans, nous nous en tiendrons à ce que nous avons convenu. C'est-à-dire nous allons gouverner ensemble de la RDC demain et en alternance. C'est ce que nous nous sommes convenus et nous allons nous en tenir à cela. Je le dis devant témoins, ce que nous disons va rester consigné et vous allez voir que ce sera la part que j'effectuerai au nom du bandeko yebi soki biso yo comprendre tolobi erichiloma lobi pendant 10 ans nous allons gouverner ensemble. Ils vont gouverner ensemble avec Nan 10 ans. Tout le monde a la présence wana Vital Kamerhe. Et à partir de momoko l'alternance wana elingi koloba nini nyonso wana toyeba alternance, c'est-à-dire que pendant ces 10 ans bako diriger bako kabola pouvoir na Vital Kamerhe topé ndenge nini pour l'interrogation. Lelo Vital Kamerhe à se retrouver de l'autre côté oyo abali ko revendiquer soi-disant makambo oyo. Vous avez compris? Matondo ya solo bandeko natango topeta kambela tobi ani to kalkila kama kamongo. Allez, ndeko no chaque pas na yo. Matondo. Oui, ezali danse théâtrale oyo tozomona na kati ya mabele ya Congo. Ça danse, le métier en scène, c'est la communauté internationale. Ma acteurs principaux, Kagame, na président ya Kenya. Il y a une élection, vous avez vu, Chilombo accusé déjà le Kenya de soutenir Mananga. Ce qui est pour vous montrer que c'est du théâtre. L'accusé était parmi les hôtes d'un moment
élection, il y a Zobo, tout le monde qui, le monsieur là, le tout là, était là. Allez-y comprendre que c'est du théâtre qu'ils sont en train de faire. Si on va atteindre l'objectif d'avoir une saut, elle va créer une autre franche opposition où le peuple leur bas, la condamnation, ça va alimenter les manches. Les gens vont commencer à commenter. Ainsi, c'est la vie politique, la même chose, les mêmes tous produisent les mêmes effets. Ça va continuer la même chose. Ce qu'ils vont faire, on va venir la position, on va se mettre dans la messe occulte. Ce sont les gens qui marchent ensemble, ce sont les gens qui couchent ensemble, ce sont les gens qui ont des maisons, des villas, qui gagnent. Nous allons voir comment qui gagnent les premiers. On n'est pas tout bien. On n'est pas sur ça, le développement. Ce sont des gens qui ont des villas dans Nairobi, dans Kenya, partout dans l'Est, dans ça. Ce sont les mêmes personnes. Dans bien qu'ensemble, ils sont dans un grand complot. Que ce qu'on a ce qu'on a ndenge ezala na kala toza komona bato waki lebunda omona moto aza atanga te aza na eloko te abimaki na ngola aye kobima na baor aya ndenge moto asalaka na nini wana c'est la même chose komoepona soki okei kaka okoti na réseau wana esekri eloba malamu ifozala kozwa na mwa badiplome oyo ya bato asasala okoti na réseau wana lelo lobi oke yo kozwi part na yo obimi nde réalité toujours na kati ya mabele ya Congo. Donc bandeko na ngai je le dis avec pasi toza vraiment na mboka te parce que quand on parle mboka ezali bato oyo bosangani vous partagez des moments communs où vous allez partager les mêmes valeurs, vous allez rattacher dans mabele. Babylone, vous travaillez, vous tous dans le même objectif, en se référant à l'histoire de Bino, et puis en travaillant pour que ça héritage, il faut s'inspirer de Bino. Nous avons la nation. Et ce qui nation est athée, au consana et l'eau comme mon côté. Si une nation, c'est conflit. Nous n'avons plus une nation. Dans tout peuple, tous en noté. Parce que moi, les peuples, tous en a. Tu vois, dans tout inondation passée, mais ils ne sont pas capables. Ils sont en train de mourir. Ils préfèrent mourir, mais ils ne préfèrent pas mourir. Ils vont pour une cause. Mais le peuple avant il préfère des inutiles, des inutiles. Théâtre, et comme le théâtre, ma femme, c'est ah non, les hommes ne pas sûr que tout le monde a besoin, les hommes faut présenter, les hommes faut la gouvernement, les hommes naturels, les hommes ils préfèrent. La situation là, ils sont non coupables. Donc, ça veut dire que sont moniques avec le niveau là, et ça, ils sont espoirs, ils ont été là-bas tout, ils sont été là-bas côté, ils sont été là-bas belé, sont là. Ma coco, ils sont kufa pamba, ma matina kufa pamba, ma kina wa kufa pamba, tunezo wa kufa pamba, ma kina na maman, ils ont zappé l'eau avec ces congolais des gens, on va prendre la carte de retour, on a belé Congo. Puis ça, c'est que photo y est marqué. Nous, ça ne prend pas toute une nation. Ça prend seulement bateau à conseil à Mouké. Donc, on continue qu'on va pas se monter ça, Mouké les enzames. On t'a pris ça, les autres vont dans la million, les autres, on t'a les grands, les autres, on a la million là. Nous, on a les ambitions. Ceux qui attendent l'ôté, un jour plus tard, tôt ou tard, la million là, et qu'on gagne là. Un jour, les gens paieront cher, mais nous ne pouvons pas nous fier totalement à la dissension dans la caméra comme opposant. C'est la même chose, il y a une histoire à nous. À comment tu opposant, n'allez pas à l'élection. N'allez pas à l'élection. Mais ministre Soriano, à comme opposant, il a fait la même chose qu'il avait fait dans la historique à l'année. À comment tu opposant, mais l'objectif c'était pour Azoa, la créer division, peuple dans la unité. À partir de cela, on est dans une pouvoir, sur la Congo.
akomi siko aso s'intégrer na Congo bakomi siko na Kabila mama tiala mwana ife bino awa mama tiala mwana lobaka awa moto azogere makambo nyonso ya sina rambo eza nani Soriano bon Soriano et sina rambo et quand même garçon une seule même personne Soriano naturellement on est deux on ne se passe la carte ya Kagame Kagame là on ne se passe pas Kagame so bino peuple ya Congo qui sont derrière suivant l'histoire Kamere qui sont derrière qui quand même donc aujourd'hui la chose c'est comme azolo bate mais il règne il gouverne mais vino bakongole boza lokwa bapara babutenda te nti lokwa batente mais peuple azokufa na tokoyeba suka Matondo. Voilà bandeko des inutiles, ba peuple, ba population inutile. Ba donc c'est la batum suba sale la bango, ba ko vandaka bazela batum suba bunde la bango e bongo bango balia e bobango bozo kamwateke ya motango wana ezalaki na tango ya poisson. Sikoto comme na tango ya verso. Et si on peut nzambe azawana za ko surveiller to sibina to kanga maboko pote David a kangé maboko te abela ke nzambe selon ba écrit na bango mais elera lui nzamba lui kene ko bunda azaki le banga kenango bino bolobi te biso kaka na papier o kaka biso kaka to kaka la Bible to bantanga la Bible e bon makambo ko bon bo sera bino e ko bon wa to ko tala lelo ba mingi ba komi ko luka wapi ba ko lela bolé na te pote tant que ça bino moko ba no ndima zaka no prendre bisote lelo bokomi ko lukaka ko lelaka à gauche à droite to kili wapi to kima wapi non bokimi na nte boleli na nte boko lela bien bo nyonso bandimela ki bisote tant ko lobaka bango ba ko mona on dirait masekili kamote to zali kakawa to kotala ndenge nini makambo yo ekosuka na simikolo ezali koya. Voilà ndeko bana some kolo Congo ya solo ke na kotala oza koleka na kati ne kolo Congo ezo sala ya pasi na ya mawa batinde biso ba image moko ba image wana soda moko ba betani masasi na tongo lelo na kati na commune ya Masina donc makile za kobima na ndinga kosakana te toka ko jopo moito to tira bino yango ezali bonjour maman ça bonjour kaka nyoso ozana tous les petites provinces moko yo tokendaki awa toza na kini omoni foto nga na kini toza na kini awa tokendaki bouclage depuis bolutu ya lobi tosali mosala na bouclage ezali na commune ya Masina na commune ya Masina na kota Mapela na Mapela tozalaki na kasho ntango toza na kasho ntango toza na mosala tosilisi toye na stade municipal ya Masina totie bakolone ebele tokangaki ntango tokomi bapete se nani parade esili nalobi motu nyonso akozwa mbongo 4000 francs na 4000 francs wana tomoni yango na miso te komanda atiki baelema na maboko ya bakomanda ya bango ya unité tofandi bakomanda bakoma kopesa baordre bakanga bapolisier oyo azwaki ngaka telefone oyo azwaki nani mbonga bato siko bakoma kopesa baordre wana bakanga bapolisier babandokanga bapolisier bana moko bayekokanga polisier moko na manduki masi oyo akufi oyo aza masageni charne ya mitei azalaki kaka azalaki sima mutuka mopanzi ya mutuka masi oyo azalaki na manduki wana bakangi ye balingi asala mesure de sécurité po apesa bateme na manduki bale ezalaki na chambre bale ebetama mbala moko bale ezwi masa na kingo masa koyi masa abimi net masa 2 mètres masa alobi masa bominga bolito na nini masa bominga bolito na nini masa Voilà, akufi makila ya kosepana ya kosakana te bakolela ye voilà
moyen côté la ezalité moyen côté on peut la YouTube ezalité pour être ton problème la YouTube alors théorie qu'on a que va kenako sala bouclage et que bazalaki na ba ordre mal donné voilà ordre mal donné le sukaka bino moko na bino akobana kele poete boza ko yebate et loko ta ko belela bino boza ko zango lokola maseki wa maseki ya boko sila. Alors, le sac, maman, 2 minutes dans le banc, on a le mot extrabition de Camonini. Dans le banc, s'il vous plaît. Lingine hatuna eske olekisi nani audio wana na kingela kio ni batwaye ki yango malamu audio ngeza na Swahili lobi non eta na Swahili mais Swahili est simple. OK, ça va, na le ça va. Na dans tango ok, ça va. Ça va. Voilà les condamnés ni makambo elekiwana. Alors, tako kende mama kuna pa ko senga batiela ye makambo oyo ya message na pa ko kedisa ndenge ni chilombo akeba ndenge ni eza ko yele mapi totala basola. Voilà, les soldats inutiles, les soldats, les policiers inutiles, parce que la soni pour la mabota la bango pour la bana la bango pour la bandeko la bango, il y a côté la que tala ba soldat. Alors tout le qui dans le bango pour être sujet belé, tout qui na sujet mususu oyo, eza ya encore ya motuya, c'est la bino, boit tirer attention boyoka, makamoto tirer la bino na mukuse, pour te tango tango militaire, mais c'est la bino, boye ba nini oyo makamoko. Le drapeau congolais encore à l'heure actuelle, c'est celui imaginé par Stanley, hein, la fameuse étoile dorée sur un fond bleu foncé. Et donc c'est une notion de supériorité de l'homme blanc, hein, c'est ce que Rudyard Kipling va chanter dans Le fardeau de l'homme blanc, qui confère à tout Européen qui est en Afrique ou en Asie le sentiment qu'il est supérieur. Nous, il fallait montrer que ces gens étaient des gens qui ont accepté la colonisation, même qu'ils ont accueilli l'arrivée de la lumière, puisque la lumière, l'étoile, ça représente la lumière dans l'obscurité. L'étoile du drapeau congolais, c'est la lumière de la civilisation qu'on a dans l'obscurité. Voilà, bandeko, tango tobisaka bino ke makambo ebele bayela biso na politique na nini basakanaka na biso drapeau tomona kataka nango lelo oyo ba fier de drapeau ya Congo nzoko te batiolaka biso bino ndenge mindele bango moko bapensaka bayelaki biso libière et tandis que biso bata liboso toyebaki lumière oyo bandeko ebele baza wana bamosusu baye tuna bango eloko eza te akondima mpo mondele alobelaki ye e andimi mpe ke wi ya solo mondele moto ayelaki biso lumière c'est comme si mondele moto akolakisa biso mokie. Donc, bozoka, ba déclaration na bango to so biloko bolanda ka biso, bo partager ka bémission ba ndeko belé. Oyo baza ko yeba sens ya makambo to ko bundelango na mabele ko Congo te. Alors, ba ndeko tokei na mboka tout d'abord na ndini na Nord Kivu. Na kati ya Nord Kivu toyoka avocat oyo bolanda. Libérer ces deux territoires. Est-ce que c'est possible? Chers amis, c'est possible. Nous avons au Nord Kivu 14 000 militaires sous la MONUSCO. Nous avons 5 000 EAC. Nous avons, c'est l'arrivée de 1000 militaires de la SADC, l'arrivée de 500 militaires de l'Angola. Nous avons plus ou moins 5 000 Ouazalendo. Nous avons 21 000 FATC. Ça fait au total 47 000 militaires. Comment 47 000 militaires peuvent être incapables de libérer un seul territoire de Uturu, de libérer les 3 groupements contrôlés par les
Voilà, c'est la question que nous allons poser à notre très cher ami Félix Antoine Tshilombo. 47 000 militaires, incapables, il y a au déloger sur que 500 criminels, terroristes, na Rwanda. Mon frère, Tshilombo. Aujourd'hui, on a dit ridiculiser. En écoutant ça, les gens comme qui nous veulent bango. Comment on était ridiculisé. Et on critique ça, on peut dire mais qu'est-ce qui ne va pas là? On y est là-bas, on y est la communauté africaine, on y est là-bas angolais, on y est là nyonso, on y est là-bas FARDC, on côté modèle na modèle, aussi on côté sadek na souka. Dans tout Tshilombo. Tout ça qu'on va apporter, il y a sur le papa, ba na ba koko, bakoko ya yo melema no yoka kama makambo papa ngalo lona zalaka keno koko ngebi koko no à l'époque koko no zaki mutwa koko no salaki boya koko no bon oui koko oui on a une photo na photo koko nango je suis trop fier de lui mais soki bako betra na solo koko na yo koko na bomisaki mboka koko no na olinga même kutana ndima teke wala zaki koko nanga on la conseille. Mongo, ça rien. Tout ce que nous vivons là, il n'y a rien. Dignité, il y a mon tout. Dignité, que le balabake, non. Tatawana, grâce à lui. C'est ce que nous souhaitons, nous autres. On a une la bichoté. On souhaite aujourd'hui que Batouba Loba, enfin, Bakoro, on peut dire, grâce à ces messieurs-là, à côté de mon système, je ne m'en qu'il y a 2 jours. Non, bravo Tshilombo. Bravo Tshilombo de faire partie de ces gens-là. Et c'est là qui est pile la catalocolo. La carte dans le parlement. Oui. Ton équipe connaît l'équipe de Comora, tout l'équipe hier. Papa, bravo de Pesa Tshilombo Yanini. Oui, tout ça, encore lobby. Bravo Tshilombo, bravo Jean-Pierre Bemba. La stratégie où vous avez fait ça là, pour être battu par une il faut aussi la nabango. Donc peut-être que vous avez un problème. Il calme les alliés. Mais tout ça, la bisonia se peut être tout ça, ma casse, tomber ta bateau là. Mais avant tout ça, la bisonia se tout le monde est sincère. Yo le met la bisonia de côté de Kambouza, boy. Tala boy. Bon, biso tozana mbaba yele poto bon comme tu vas dire comment ya allez bana tchango bino bo salabo bana ipel bino bo salabo bana bungu bino bo salabo bana bo bino bo salabo to longi bango lobi pe mokile lobi ba congolais ba on dit na posa pouvoir te et ba ya da congolais ba linga ki mboka na bango et voilà lingi ba sokola ki bateau mais biso la communauté internationale to linga kaka bateau wana en ce moment tout ça bino mindele mayele na bango sili baza ko yeba te quoi faire bazo yeba ndele ba ko sila na batuti wana te mais biso moko ba kolo ba concerné na kati de Congo to lutete boza biso kaka to lula bino fou to ko se débarrasser na bino te nous sommes avec vous so ba so biso banani na bango mo so ba so biso banani pour vérité de ce yebani vérité c'est bimi pour les. Voilà ndeko ezosala pasi pe mawa ya komona cette situation wana oyo eza koleka na kati na babele kolo Congo badeko batuni kaka ba groupe nyonso baza pe wana babimi te wako bisa biso ke babimi nano bakei kote mosute baza nano wana kaka bango na nde bazolelisa Congo eza pasi allez leo wazale. Salut mes très chers Congolais. Je vais prendre l'exemple pour seulement interpeller la conscience de la jeunesse congolaise en général et celle nord-kivusienne en particulier. Avant d'évoluer, je vais y aller par une seule question et que chacun va répondre dans sa conscience. Est-ce que par exemple, vous savez que pendant ces 10 dernières années, combien de Congolais, et surtout les nord-kivusiens, meurent chaque semaine par assassinat? Par meurtre ou tuerie. Combien par semaine? Et nous sommes là seulement en train d'observer comme si nous ne sommes pas concernés. Actuellement, même dans la ville touristique de Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu, sans parler même de Beni ou de Butembo,
Les gens meurent presque chaque jour par assassinat, par meurtre, parce que la sécurité a toujours été difficile à maîtriser. Et ça, parce que nous avons plusieurs forces étrangères, dont le M23 par exemple, les ADF NALU, et même d'autres forces que nous savons, qui viennent nécessairement pour agresser ou déstabiliser la RDC. Et nous, comme jeunesse, nous sommes là seulement en train d'observer comme si c'est normal et qu'il y a quelqu'un qui viendra peut-être d'une autre planète pour la solution. Et ça, c'est trop assez, et c'est être trop bête. Voilà pourquoi une fois de plus, je viens appeler tout le monde, de rejoindre la résistance. Nous savons qu'il y a des patriotes, les résistants, qui ne font que leur résistance dans les réseaux sociaux et sur les médias. Et ça, actuellement, ça n'a plus de sens, comme je l'ai dit tantôt. Nous sommes censés prendre les armes pour défendre notre nation et pour que la paix revienne dans notre pays. Voilà pourquoi, une fois de plus, j'appelle tout le monde de rejoindre la résistance et de nous rejoindre là où nous sommes. C'est facile. Que vous ayez qui se sent, je sais où. Il suffit de manifester cette volonté de tout abandonner pour lutter ou pour combattre à l'intérieur de la population congolaise. Ça retrouver bien sûr. Voilà, merci, le message est bien passé. Mais tout ce que nous demandons aussi, il faut être sincère, mes frères. Il faut être sincère, la sincérité que nous demandons. Et les gens qui sont au pouvoir, et vous les Wazalendo, nous vous demandons la sincérité. Mais je crois que beaucoup parmi nous, le double G, Oyo Yaba Ndekona Biso, na kati Congo. Beaucoup nous parlent aujourd'hui sur le Wazalendo. Les Makomikuna, Bazana double agenda mingi ya lokuta oyo surtout à Ndekona Biso ya sud comme ya nord Kivu oyo baza tout autour ya nani ya Bitankwira na bawana ba Nimi Milane oyo baza ba vrai ba bembe mais pour na bango c'est l'argent qui compte et bazo que ça biso soli comment engager avec des gens pareils oyo baza na sens de patriotisme té avant de connaître que para kansi au bungelo ko moko baksa bébé, moi la zone dérangée. Allez-y, Ndeko. Ok, botala comment comprendre l'aventure bazosala omoni moto babengi Gentini Ngobila. Gentini Ngobila basika qui est parmi ma gouverneur bazali impliqué na ma machine à voter. Tala, si on va être président, mais Gentini Ngobila simple gouverneur. Bon, avec quelle assurance Gentini Ngobila a défié ordre ya bon babengenani mujibonani komonani Peter Kazali allez-y comprendre mituna assurance wana yotie wapi parce que chef de l'état na bango eza Tshilombo celui qui est le chef d'armée commandant suprême de défense armée police eza na maboko na ye mais un simple gouverneur aye a défier. Et puis, on bien après Mikolo, Balouba, on a il y a deuxième ligne dans ce paquet. Mais vous avez vu le même Peter qui a été défié par Ngobila est venu le réhabiliter. Le pouvoir ya Congo c'est contrôlé dirigé par Kagame. Moi c'est Ngobila. Mon tout sur la ligne de Koualé qui a roubé roi. Donc, ce sont ces gens-là qui continuent de contrôler et de gouverner Mabélé et Congo. C'est des aventures, c'est de la polichinesse et le peuple congolais sont complices. Il y a ignorance wana bozomo na wana. Donc Monica Ngobila a son sous Mokonzi. Donc ça vous dit, ça vient vraiment confirmer que les Tutsis sont là. Au moins babita kwa nya banyamulenga na bozoka bosuté. Donc Nganzami na Itoli Kanambe. Donc Itoli Kanambe n'a même pas intérêt en zone président Congo. Donc ils ont trouvé avec Nganzela Tshilombo, va trouver la meilleure formule. Il y a pour acheter plein d'argent. Tshilombo c'est vraiment
N'habite s'il y a eu déjà une traite, si on a même Satan la traiteuse, Matondo. Voilà, vraiment, c'est vrai, les dossiers de Jean-Tini Ngobila et tout, parce qu'il politique à gamme et politique à Nambe, un dernier mot. Et voilà, il politique à Nambe, à taper sur la table, il faut azor. Voilà, c'est Hippolyte Nambe, n'a pas toute situation ici, Jean-Tini Ngobila, na place Wana. Donc, Azali, élément à Bango, il faut y aller moto à Simba, ville, ya Kinshasa. Alors voilà, bandeko na kanisi oyo nyonso tokolobela bino ya solo ntango tokotala makambo eza koleka kuna me toyokana kuna na armée na défense bango moko baza koloba nini po ete toyebi ke makambo nyonso tokomona awa na kote moko ya armée tokoyoka bango mpe idée na bango eza nini mpona makambo nyonso ya mobulu oyo eza koya na kati na kobotokana voilà. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent avec la toute dernière énergie les morts et blessés innocents causés ce jeudi 25 janvier 2024 à Mouissou par l'armée rwandaise et ses alliés du M23. En effet, c'est depuis la nuit d'hier 24 janvier 2024 que les terroristes du M23 par RDF ont lancé plusieurs attaques sans succès sur les positions des FARDC à Kanyangoulou, Mouessou, Moudougoudou et Mouchedere dans le territoire de Bassi. Réagissant aux dites attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont, d'une manière professionnelle, contenu la barbarie de l'ennemi jusqu'à les repousser en profondeur au-delà de la cité peuplée de Mousso afin d'éviter des dégâts collatéraux du côté de la population civile. Ayant constaté la perte du contrôle de la cité de Mousso, les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise ont dans leur fuite largué à l'aveuglette des bombes au mortier 120 orientées dans la dite cité, causant ainsi la mort de 19 personnes et 27 blessés parmi les civils innocents. Considérant cet acte terroriste comme une violation grave du droit international humanitaire, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la communauté internationale à se saisir de ces bavures et en tirer toutes les conséquences. Les ridicules. Mais franchement, où allons-nous avec ces gens? Et ils pensent qu'en citant le mot terroriste M23, ça justifie tout. Est-ce qu'on a affaire avec des gens normaux, bien des idiots? Quand quelqu'un nous parle, non, regarde, on interpelle les gens, on demande à la communauté internationale, et voilà, on condamne l'acte des terroristes. Ils pensent, mais, bah, terroristes, les Français sont des terroristes, non? Papa, est-ce qu'on, voilà, ils ne sont pas informés. Et ils pensent que quand ils disent, non, non, il faut de temps en temps inquiéter ces gens-là et les accuser de terroristes, ça va attirer l'attention de la communauté internationale. Les Américains n'aiment pas ces mots-là, ils vont attirer l'attention là-dedans. Mais qui sont derrière ces M23, ces terroristes-là? Mais les plus grands terroristes, ce sont les Américains et les Français. Eh bien, comment vous savez le les gens qui créent de vrais terroristes au monde, ce sont ces occidentaux-là. Et quand tu crois que leur level banco, M23, d'être là, ces terroristes-là. Et quand tu dis aux gens que, oui, les M23 sont des terroristes, que les Français vont dire, oui, on a aidé le Congo. Vous êtes des malades, vous êtes des cons. Vous êtes des malades. Forces armées. C'est ce que vous appelez forces armées. Voilà même ces gens-là qui pleurnichent aujourd'hui.
à la CPI, les ennemis vous attaquent pendant 3 décennies. Les ennemis sont là, ils sont en train de vous attaquer et vous êtes en train de plaider devant le juge parti. Non, venez nous aider. Mais ils se moquent de vous. Vous êtes des connards. Vous êtes des connards, vous ne réfléchissez pas. Ah, c'est triste. Alors, ne connaissons pas yo, ne connaissons Losako, papa Sala, Losako, Yamaso, Zalibosana, Mosana, Landi, Ndeko, le compatriote congolais, la grade, lieutenant colonel, Soki Kayeko, Awolobawana, Komesaka, à la tête qui est tout le monde qui a un mot à soudain la mission de en tant que commandant, message au Yapési, on a dit que la soudain la mission de Babeti, il y a rien tout fait en tant que commandant ou diriger l'opération, tout le monde y a voté, et quand on a malobé, tout repousser, tout ça, tout repousser. Ça, c'est pas des termes militaires. Il y a un commandant aux soldat qui ont été dans la mapinga. Et ça, c'est au Bandakonela, qui est à Babeti Bichou, Babeti a tiré la roquette à la réglette, et de la raté, n'a mis un bouquet dans le boulot Bunda. Et là, c'est la guerre. Donc, il y a beaucoup de tiré à la réglette. Et puis, au Bandakonela, la communauté internationale, soldat qui ont un terrain, aux gens qui ont la communauté internationale, qui va se défendre. Donc, bilo wana tokomi komona armée wana ekomi kaka armée ya poussa kaka. Donc ils ont repoussé l'ennemi aujourd'hui toujours résultat moko teke wana kaka osali boye kaka ba repoussé bango kuna ekomi makambo humanitaire conseil soki de sécurité. Donc ekomi mawa mpona mosala na biso ya soda na basoda na biso toyebi te soki formation na baza kosala yango wapi mpe bapete oyo baza kolata wana soki baza kolatela yango wapi. Eza mingi soki moto asala mosala soda soki alandi biloko komanda lieutenant colonel araconte wana en tout cas c'est du goba. Donc ezalaka te donc eza ridicule armée tozakitisi armée na basi na tiki oyo ndeko en tout cas télévision elolaka ya mbuozi information est fiable donc information à solo. Merci ndeko Matondo. Voilà les soldats inutiles. Les soldats inutiles dans la FARDC. Et voilà, ils se permettent aujourd'hui, à cause de la Mokimo Bimba, à secours. Ils sont en train de se pleurnicher là, auprès de la communauté internationale, se victimiser. Oui, non, nous sommes attaqués par des terroristes du M23. Venez nous aider, ils nous ont attaqués ici. Vous êtes des malades. 3 décennies, plus de 30 ans, toujours dans la même situation, demander à la communauté internationale. Ah, Sony, Jean-Pierre Bemba, regarde-moi ça, c'est quoi cette histoire? Vous changez un système, ils ont Sabino bien été. Et sans Sabino, en fait, c'est ridicule de regarder des choses comme ça. Qu'il y a un chef suprême, il y a garant de la nation, et il y a un chef militaire, un chef de la défense, ministre de la défense, des choses comme ça. Mais on voit qui? Le numéro 1. On voit le numéro 1, qui c'est Jean-Pierre Bemba. C'est une humiliation pour vous. Vos soldats de pleurer. Oui, nous avons affaire avec des terroristes. Au Mali, ils ont pleuré pendant combien des années? Et aujourd'hui, pleure encore ça. Et bien, les Cobos, pour à plaisir. Tout le coup, ça vient. On continue comme ça, à plaisir. Vous changez quand même. Tout le monde a solo que non. Tout boycotter le roi. Tout ça, ce sont des accords. Des accords nous camouflés, vous allez dire ça, ok, ça va, vous allez demander à la communauté internationale, oui, nous allons, ok, on voit que ça va, de temps en temps, comme ça, le faire comprendre que vous travaillez. C'est ça, vous travaillez? Il y a Sony pas si Namawa. Voilà, bandeko bana somi kolo Congo, la kanisi ono sto kolobaka, bandeko na biso bazo sa biso no sosoli. Po ete batinde biso ba sotomona, ba soda na ye awa ba pota be moito la semine image ngona na YouTube bimbete, liwa ba soda ba kufi.
basoda kufi bapota moto la sabine zate pour éviter makila na kati na YouTube à permettre yangote. Voilà, et ça passe mingi en regardant des choses pareilles autant que vivre la kati wa bele ko Congo. Alors bandeko na kanisi mama bengi mtungisi mingi abengi defo mobima poete alba papa s'il te plaît lobela la xabiso audio wana tola audio ya mama toka Stino bwana iko sasa tutaribika Kinshasa sio kama iko bien bakiona kibakia mu distraction kama tu Kinshasa wa politicien tu na bakia mu distraction kamera nataka watu wako masikio plan ilikuwa prepare iko ngufu sana huko mwanani ule Azarias alikuwa alienda Amerika kwenda Amerika aliongea na watu wa Amerika kule kwa kwa Amerika basi maliza plan yote akiangalia kuna kwa execute plan wale wazungu wakaenda France kutoka France wanaenda na Rwanda hapo Rwanda ule mkubwa wa kama ni secretary d'etat Amerika anatoka Amerika anaenda na Kagame Parauliza Kagame kama anaanza kutumikisha nani ndio apige kudeta Kinshasa. Na nakiangalia watatumikisha umoja watumikishe kamera. Na rejisha kamera si telefoni. Na pale kumsha si telefoni wakimtumia mtu kwa mule Kinshasa waliongea walifanya eneo. Hapo kufanya eneo ndio akifanya ile ile walifanya ndio akisema watafanya amla kufanya de faire na sekedi. Na watushi majorite yao. Hapo tushile majorite yao wanafanya eneo na kwa wadepita na wapolisi watakuwa nyuma na bashaanza fanyisha na mareme na basoda mule Kinshasa. Iko sawa wanatafuta watu ya este na watu ya kule ngambo ya kule uweste ndio kamera watafuta create huko ya nguvu. Mena mwa basoda wa sadiki wanatafuta kisi walifanyaka kisi mfano rande zile kabila. Ndio kisi ligame kuko nasema ndio kama seketi analala tu kidogo kamera tamlambula. Ndio probleme iko hivi. Amepima kutufasiria na anasema tuombe Mungu sana juu hatuka hiyo haiko bien. Kamera kuna kopi na imepata na kaaliona hata katala kopi na waliona hakuna trade mwingine mkaanza tumikisha umo kamera na juu kuna influence moja hivi ndio maana wanamtumikisha. Mimi kamera haiko tena kwa sekedi sasa la mula sekedi iwe fumo iwe kudeta iwe rumi yote watatumikisha mimi kopi amepata ya Amerika na wanasema wanafanya na election yanapita kwa Amerika ndio kopi iko hii. Voilà, Bandeko, avant les élections des États-Unis d'Amérique, aux États-Unis d'Amérique, pardon, ok, balobi que non, il fallait, tout tuana, basangani, bonoso, babérela que dans le Parlement, tout le monde déjà depuis avant-hier, na kazi Bandeko, kotuna, papa pour nini, aux akoloba, félicitations, Félix, félicitations, Jean-Pierre Bemba, voilà, c'est la suite, il y a un événement où, le budget à côté de ma pour que tu encourages Bango, pour que tu en as mon commission soké. Bamakambo ya batuti rwandais malgré tous on a un problème dans ba Félix na ba Jean-Pierre Bemba o bazo que la bisoté mais to sali obligé de sauver nation to boya to zonga lisusu entre les mains de tuti rwandais. Voilà objectif ya la mission on a sali 3-4 jours que to sangana biso nyonso mais c'est comme si bazo sala sur l'oreille. C'est-à-dire que pour la bango, ils ont la bango le remonter, bazo contrôle, bazo service la bango, ils ont contrôlé tout. Balubi wana et total la kakandege ni bango moko, bako penser. Biso toi que le bango, biso moko ba congolais, total la politicien, total la Félix Tchilobote, total la Jean-Pierre Bembaté, total la Fayoulouté, total la bango de soutien, total la Mapele Congo. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Et le sala maintenant, c'est comme je vous ai dit hier, beaucoup le Pangou et ça n'est pas voisin. Le Pangou et le voisin, les accords, les accords. Alors, biso ngana yoto sabanini. Toba na korbunda na biso na biso, mais beaucoup les accords, ni les accords, to le bakango depuis 3 jours autour de la démission, tu donnes le même, tu donnes le cas de Kabomoko, Mikolo Nyonso pour éviter Makamo, ok, tu es toujours encore une fois dans ma boca de tout. Mais dès qu'on a pu alors qu'on comprend le thé. Alors, dès qu'on le sait, qu'on paye nayo. Le sac au papa, on a en direct, hein? Nous sommes en direct, oui. Vous en direct? Oui, oui, nous sommes en direct, oui. Ok. Ah, on appelle le bon
nalingi naloba boye bandeko Tshisekedi azali mwana ya mboka basimbisa ye Denis Nyakero moto akoboma Tshisekedi bozoluke na libanda eza Denis Nyakero. Denis Nyakero abota na Tshisekedi te aza na lie moko na Tshisekedi wana te bandeko kamere bakoitilize ka mwana na bango ya mwasi soki yenda koboma te yenda kokotisela Tshisekedi bato kati ya ndako baboma Tshisekedi. Alors soki bakasayen baluba congolais général soki bakongolais voilà merci soki totiki Tshisekedi wana kaka ndenge tozomona okolela ye kaka te. Est-ce que bokitala maloba mwana mobala na lobi eza ya lokuta te eza ya solo tovandi na bamboka na bango toyebi eza ya solo eloko awuti koyebisa bino eza ya solo mais nakokanisa nalobi liwa ya Tshisekedi ekozala pembeni atambolaka na yango nde Denis Nyakero. En tout cas, merci. À bon attendeur, salut. Matondo papa, ya solo nde problème na biso nde kama na biso nde yango wana. Ni kama na biso ezali toza na course au pouvoir te. Ni kama na biso ezali que Congo ezonga encore une fois bande komona da bien. Lit na biso mais tumbo biso ta kobonda. Que Congo ezonga encore na maboka ba tuti Rwanda. Biso nde toza kobunda nde na yango. Est-ce que Félix a dû comprendre le sens de Bitumba biso toza na molelo? Tona Bitumba ko la pouvoir te. Tona Bitumba que Congo ezonga na maboko ya bato wana te. Comme pouvoir escota ke na maboko na bango kina boyoki toko lo baka bikolo nyonso. Ah Jean-Pierre Bemba bravo. Ah Félix bravo. Poete tout meka ko écarter bato on va surtout zonga la Bitumba à zéro te. Mais c'est vrai, on a perdu ces 5 ans passés. Parce qu'il y avait beaucoup de inutiles tout autour de Félix. Les 5 ans, il serait qu'il fallait tout ce qu'on a de boulonnage et que Biloko est salamaté. Mais regarde, les gens au bazar comme un peu ça quand on a des tournements, Mbongo, chez eux Mbongo. Mbongo c'est seulement Mbongo, mais la bière tu tramba, mais la whisky, banini, Fatih béton. Oh. Il fallait éviter en haut les 5 ans passés. Il fallait écarter les bateaux en agnon. Écarter les écarter 2%. Au écarter là 2%. Ils sont là, dans les immeubles. Ils sont là partout dans la ville à Kinshasa. Et alors, voilà les problèmes de ça. Bandeko, s'il vous plaît. Ton limite, ton bandela, bitumba, oyo, les sous-souna batuti. Et puis, la limite que Kimbango va permettre Makambo. Kimbango va permettre de solo moninga et papa va changer ma loba. On change comme au côté lié papa. Biso to de la Congo. To de la Félix le monté to de Congo. Voilà on doit tout ni alobi ni maloba neza kinini. Maloba tata on a lebi que oui, ba tout type ba les États-Unis d'Amérique, ba sali ba les kuna ba américain ba sali plan. Oyo, faut pas se débarrasser de Félix Antoine Tshilombo. Pour qu'il y ait besoin de on a parlé, tout comme il y a danger. Et la plupart des démocrates au bazar dans Simaya. Na plan où il y a tout le monde démocrate dans banda plan wana ko banda Bill Clinton na mwasi na Clinton. Plan oyo il y a ko la Congo, il y a ko tchana tout le monde ba congolais et ça les kambo banda na famille Clinton. Alors ba démocrate lui avant l'élection il y a 2000 au 24 aux États-Unis d'Amérique, bah démocrate wana bah qui bah ouais quand tu vois là d'habitude bien parce que bah démocrate bah na plan na bango ceux qui bah longue que Trump a zongi la pouvoir bah plan na bango ne se chouer donc bah zongi ça qui bango bah tricher qui na élection au que Donald Joe Biden a comme la pouvoir objectif c'est là qui va réussir le plan na bango ou ya Covid va réussir le plan na Covid va réussir le plan na bango ou va bénir que nouvel ordre mondial va échouer nango Covid va échouer nango mais va réussir quand même va comme la dernière minute va coach ça tombe partout et
pour na bango batuti bakotungisa bango batuti baza kotungisa baaméricain oyo badémocrate ke pouvoir na ministre boza kokende biso soko tozi mbongo yango tozi kongo yango te tosala ndenge nini ekomi yango mindondo ekomi mindondo po ete ekosimba te wana liloba ya nzambe ekosimbaka jamais mais toloba te keno nzambe ndenge aloba ekosimba te lokanga maboko te biso mpe tobunda po ete biloko oyo tozonga nango te po ete bato bakufa ebele yango tokosenga na bandeko baoyo baza tout autour ya Félix bafongola miso balobaka toyebi nous sommes au courant de ça ce n'est pas pour rien que toza kolongola bango te boyoba boyeba baoyo baza koloba na boyo bakosala koloba eza kosala te voilà oyo toza kobundela yango mpo na Tshilombo te mais toza kobundela yango mpo ete Congo ezonga plus jamais na maboko ya batuti oyo eza intérêt ya biso nyonso bakongolais. Voilà la situation de Nini et les Tiwana na kati na mabele kolo Congo. Et alors c'est à nous maintenant biso bana somme kolo Congo tous wa précaution na makambo nyonso oyo eza koyela biso na kati na mabele kolo Congo pote makambo nyonso toza koloba ngo butu na mol tina to telemeli yango tolike no totika nanu badiverence na biso mopanzi totika nanu kobundisa Tshilombo totika nanu kobundisa Jean-Pierre Bemba totika kobundisa bapoliticien bafayolo banani mais tobiso bakongolais biso moko tobundele kolo Congo po bango baza lié na baaccord. Vous avez bien compris baza lié na baaccord na bango mais biso toza lié na accord ata moko te et biso tokobunda le Congo alors toza na capacité ya kosungisa biloko na bango ndenge tobandaki bitumba na biso avant mais babolole tout autour na biso bakocomprendre te bakoti bitumba ngo komba oyo bakanisa eke ezali na ya Fayulu na ya Félix na ya Baluba na ya Bakongo na ya Bangala na ya Baswahili bawelisaki bawelisaki bitumba kende ngo na sens wana nzoka te plan balinga bakenda bitumba na sens wana ezali ne plan banguna po badivize biso yango tolobi bandeko toza ndeko nanga Muluba yokanga bien ndeko nanga Mukongo yokanga bien ndeko nanga Muswahili yokanga bien ndeko nanga Mungala yokanga bien tozala na bomoko topasane bacode et code wana tofaire tomber bango tobaki tocomprendre bino tous dehors alors biso moko tozonga na nsima ndeko omoni makambo osalaki omoni bon tolimbisi yo ndeko etumbu na yo mpo elima etumbu na eza bo ndeko etumbu na eza bo ndeko wana biso na biso mais toza koloba toluka Tshilombo zala sincère lobela biso bosolo lobela bakongolais bosolo botika owelela ngo te batuti bakoekrase bino batuti bazokosa bino bazotya bino na mafuta on a des accords ne t'en fais pas ne suis pas cette congolais là mais à la fin de compte bakolia yo yango ndeko alobi balingi balia Tshilombo mais soki balie Tshilombo yebaka ke tozongi na phase ya zéro bandeko baluba nakali bocomprendre ke toyebi makambo mingi donc soki balie Tshilombo barécupere pouvoir tozongi na phase zéro na bango po basi bana minduki bana biloko tuli bazana na Kinshasa na immeuble bana baza nango bandeko bataliba bana te toza wana lokuta boko sala makambo wana te boko sala musomo osali yango te mituna bino za limité arrêtez de raisonner comme ça bandeko tosanga s'il vous plaît bana mama komo wana bomoko bomoni toza koloba ngo 3 jours 4 jours bomona en plein les arrosoirs en plein les arrosoirs toza koloba bandeko baza considérer yango te mais le danger est là tosala fort tozala biso nyonso bomoko po ete tolibere Congo une fois pour tout soki Tshilombo azocomprendre makambo tokoloba c'est bon soki azoloba ke te nga moi Tshilombo moi Laurent Désiré Kabila oyebi je yango te batambolaki na ye kaka nani kaka bango baaméricain ndenge bakenda baaméricain wana bakolobeli bavérité mosusu non ne t'en fais pas faut pas suivre ces gens là il raconte n'importe quoi nous c'est la réalité c'est ça les caméléons aujourd'hui c'est caméléon yo aujourd'hui c'est caméléon makila caméléon ezokotanga makila Vital Kamerhe eza kotanga
Makila, oyo le rôle d'un parlement, que non, 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 ne t'en fais pas, nous sommes ensemble, ne suis pas ces gens-là, c'est la stratégie que nous montons. Arrête, faux. Voilà, ben de combat dans ce Congo, Congo, et sur lequel n'attend pas qu'on bête en bela, et c'est un cabisso, mon combat dans ce Congo, tozala, na bo moko poite, likamoto, comme mon oyo, et son de la bichotte poite, tango, et coquille, tango, fouini, oyoke, et c'est la bichotte libérée, ma belle Congo ensemble. Pour votre information, Chaka Zulu, Chaka Congo, Chaka Congo, voilà, Chaka Congo, Akufaki te présenter nos sincères condoléances au nom de la famille artistique. Oyo nyonso azalaki parmi banaluke wana libota na biso nyonso juste nazana kati ya famille wana ya ba artiste congolais en tant que producteur na présenter ba sincères condoléances na ngai na libota ya Chaka Congo. Oyo akufaki depuis hier, tout le monde qui corps naïe, mimi ango, na kati l'hôpital, il y a cinquantenaire. Donc voilà, tout présenter ma sincère condoléance, na biso, na famille artistique, il y a Chaka Congo, na famille naïe biologique, ma sincère condoléance, parce que chaque Congo va nous s'occuper mingi, na ba oyo, nyonso, ba doko, koufa ba artiste, nyonso, avec ko bungela bango, alors, binompe, bo baza na kati na Kinshasa, faites quelque chose pour na mémoire, ya ndeko wana, Oyo Azali, Oyo Atiki Biso. Voilà. Alors, voilà, de combat dans ce Congo, Tokei, na Lombango, na Oyo, Ezakole, Eleki, et les Karakati, na Moka, Russie. La Russie, kuna Makamonini, Oyo, Ezali Koleka, kuna Poete, ya solo Makamubele, Ezakoni Samokili, Batebele, Bazako, Ebetuto, Kene Wapi. Tako Kene Wapi. Ah, to pesa matondo na mfurushi mbagu, to pesa matondo na mama kipa mitandona, to pesa matondo na zamba pour kelendo, o aza ko sala makamu aussi pour na onu sta komona mukili ya ko. Il y a des chars, vous alliez les brûler. Vous vous souvenez? Ouais. Monsieur le colonel, on va les brûler. Donc, vous savez bien, d'ailleurs, de l'histoire, que les chars allemands ont été déjà brûlés sur les territoires de l'Ukraine. On va le faire encore une fois. Et alors, vous considérez que la mission a été accomplie? Et si oui, d'où vous venez cette certitude? Écoutez, on voit que la mission a été accomplie. J'ai dit ça tout au début de cette fameuse contre-offensive ukrainienne, dont beaucoup d'Européens ont espéré qu'on va écraser la Russie, on va, avec cette offensive, changer la situation en Ukraine. Finalement, à mon avis, c'est un désastre historique pour l'Europe de mettre autant d'argent, autant d'armement en Ukraine sans avoir le résultat. L'offensive a échoué et donc on voit que les chars, non seulement les chars français mais aussi les chars américains, les chars britanniques, tout le matériel militaire que l'Europe a fourni aux Ukrainiens a été brûlé autour de la ligne du front, a été brûlé par les Russes. Donc vous aviez cette certitude et vous aviez aussi la certitude que la Russie allait gagner la guerre. Si l'OTAN envoyait des chars, vous alliez les brûler. Vous vous souvenez? Voilà, Bandeko, comme je vous disais que pour les accolés dans le monde, ils ont dit comment ensemble. Et les comment ensemble, ils ont dit comment battre la mobilité. Tout le monde que Russie a gagné le Tumba, Oyo, Tobaki, que tout le temps là, Oyo, ils ont dit que Bombana, Nasimaya. Na simaya oyo ezako ya na katina na bitumba oyo ezako ningisa deja mokili tobike ataba tuti ko ba ko bela kala ko gagner biloko te pour que ezali kambo ya nzambe yali kambo ya nzambe bato bazako mona ba ko yeba ke eza makambo ke fin ya hégémonie occidentale fin ya oyo nyosa système occidental ya ki biso ekoki anto bela mato ba ndeko na biso o baza dans la politique qui croit encore dans cette histoire là tango na nzambe ekoki tango na nzambe ekoki nebisaki biloko zongisa biloko na bango nebisaki biloko tuma biloko na bango mais vous continuez à résister avec ces histoires là tango biloko na nyonso ekoki mais nzambe atie bino cœur dur po ete ya solo toyebi te ndenge nekosukela bino tala biso ba nzambe te toakomonaka oyo nzambe aza kosala bomoni na kati les crènes c'est fini donc dossier comme bango compliqué occidentaux et na kati na Israël kuna pe esili bolobi siko de bino batoti
Bino vous êtes plus fort de continuer, de gagner en ce moment-là. Mais si vous êtes maillé, il ne fallait même pas s'engager comme la dernière minute. Si le tout était vraiment intelligent, il n'allait pas encore continuer ces histoires-là. Il allait arrêter, non, me faire coroner, pardonnez-nous, mais culpa, non, on vient plus chez vous, allez, sortez. On dit chaque jour, on répète, mais Bakangamika, comme Satan a monté à Téti, qui vivra, verra. On verra bien. Voilà, matondo na bino, matondo na bonyo sur mon andaki biso, bande tina suka matondo, aux nouveaux abonnés, merci, na partage na bino, merci na cœur na bino, merci na like na bino, merci na bato nyoso, pour soutenir la chaîne na biso, tobo sanité, maman na biso, ana lusakweno, matondo, epai na yo, tobo sanité, papa na biso, Francis Bitodi, matondo epai na yo, tobo sanité, papa na biso, Willy, na maman na biso, Marie, na Katina Dialas, matondo epai na yo, tonton Lema, matondo epai na yo, papa Francis Bitodi, to petit matondo, papa na biso, Michael Mukobo, matondo epai na yo, papa na biso, Emmanuel Yeko, le Sako, matondo epai na yo, papa Willy Kainga, matondo epai na yo, papa na biso nyoso, maman na biso nyoso, oyo basungaka biso, mama Bijou Kizinga, le Sako, matondo epai na maman Espérance, matondo epai na ndeko Zola, matondo epai na yo. Alors tokutani mokolo ya lundi, voilà, dobi za dimanche na pema. Bon, allez, bandeko ingeta ibobo. Donc nzambe asunga moko na moko na kati na biso. Allez, toki.